What have we done? Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. C'est comme maman qui bat la colis, après maman le quoi camarade. Et qui part à maman les vélo. YFM, c'est que ma maman la et qui peut bien mabangandango hein fille. FM. Bato basolia maboke. C'est qu'elle a le boko. Makasi. Eh, mais ma pese mec qui joue sur le tabi boke. O kande na sala. Ngai mobali atali gabla pamba na boutique ya libanda awa. Ochiate okoko mekate. Longwa. Monde na zabo. Solo nika pipi na kelo kecha kitamba. Uni pas. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure et que écoutez la bino partout vos amis. Avant que bande émission na biso topé saka merci na siani akola la kola mkeza habitude te bana mama. Bokota to solo la j'espère bomoni miniature wana ezande makambo wana bato a théâtre na biso o bazo jouer na kati ya compagnie SB o bazo jouer na film ya tempête eza koyinda bandeko na ngai bokota to solo la émission ni na memeli bino na mukolo alelo baba kuku oye ba vrai ba abonné na nga j'espère que vous allez bien moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Tozo solo la salon film na biso total qui 4e épisode déjà toza dans na 4e épisode bana mama tellement film oyo mam asali biso ba surprise bandeko na ngai bokota to landa to solo la. S'il vous plaît, on a nous à s'abonner à la chaîne à Cuisine Yannick TV. Ce que j'ai grâce à côté la chaîne à Cuisine Yannick TV. Bande konanga, s'il vous plaît, bon s'abonner, bon partager, bon aimer, bon tchaba commentaire. En tout cas, et que ça la bien à to finga kate, à to pesa ka toujours kaka conseil. Bana maman, j'espère bozo landa film wana to banda ki premier épisode to komi na 4e épisode. Na film à tempête ezande somme. Film à tempête eza bio na bio mams azolambela biso bio na bio ozoka vraiment conseil ozoka vraiment famille bazola ki sa ba réalité ele kaka na kacha ba famille bandeko na ngai. Makambo eza na kati ya film na biso ya tempête bokota to consommer film na biso to bokota to landa film na biso partout bozwani bakuka monde entier bande kwa sila bisalu o bolingaka sila bisalu ba vrai ba abonné na nga bokota to consommer film na biso toza na besoin mams na biso abeta ba 200k toza na besoin sila bisalu en tout cas okoti ko zappe publicité te landa film e bandeli tisuka ekosala bien makasi bandeko na ngai tellement film na biso eza kitoko Cuisine Yannick abi bino mo boyebi nazala na nga banki te nga na lobaka Cuisine Yannick alobaka oya moni oya yoki na memeli bino bandeko na nga boyebaka ndenge makambo ezotambola. Tellement film na biso eza kitoko biso nyonso tozo lobela bandeko nanga o penda na tala kité eza retarité eza grâce kota Olanda film na oye baba réalité to moni na couple ya mama vie ya papa JR makambo azo sala
eza vraiment histoire vrai oyo esalamaka na bafamille. Okomona na ndako papa nakutaninga bane balata ata pantalon te, papa kutaninga mwasi na atia ata bote ta atia ata periki te. Bino bokanisa papa ndeti azalaka lion, bino bokanisa papa ndeti aza vraiment papa oyo toyoka bapapa balogike wana. Nzoka nde na se papa kuta aza yuma. Bandeko na nga ezosala vraiment passe na mawa kotala famille ya mama via. Famille ya mama via vraiment baza na esengo te. Na kati ya couple ya mama via baza kolela. Kotala Normi, grande fille lokola Normi, atiaka beauté te, abimaka te, aza na droit ba visiter ba ko rendre visite na ndako na bango te. Mama via kutu mola tata perike zato cha beauté zate kaka fula ata kutu basamba mafer ango. En tout cas papa Jero za mutema mame mibali boza somo mibali bokota boyawa bolanda non film a tempête o bandeko nanga ekosuka ndenge nini na vie ya mama via kotala Normi akite na famille a préféré que ne même libanda parce que alembi papa za rapé boete papa kuta sexara mwana te. Papa kuta sala rabani ata kalente ata kutu ndenge za ka dialogue na bane zate soko za na besoin eloko koma na papier kendo tika mpanja komona bandeko nanga ba papa boye baza ebele partout makambo tozo mona sila bisal nzamba pambola pona ba révélation oyo ozo lakisa biso na film eza ba histoire vrai o tozo vivre o tozo mona tozo yoka. Kotala susu na ngambu ya mama Teresa ayaya balobi FM nde makambu ngando eningisi mukili nganda oye kimisi mibali ndaku nganda oye kangi balobi FM nde makampa nguli. Mama Teresa bravo bozo jouer tellement kitoko, bravo na équipe moma ya SB o bozo jouer na film ya tempête. En tout cas bravo bandeko nanga mama Teresa ozo jouer ndenge to mona ka ba mama bazalaka tellement ozo jouer bien. Ozo jouer bien bandeko na ngai mama Teresa azaba ja otomonaka mama autorisa tout. Bana na baza na droit ko sala o balingi kotala susu dio ya Michou na Linda bandeko na nga eza somo kotala Michou na Linda mama autorisa mama zakani na nganda na ba fille na ba fleur no emo azobenga ba bonbon na ye ba bonbon wana basala kanini bango nde mutu bazo benda ba client bandeko na ngeza koyinda. Tellement film na biso eza kitoko biso tozo loba tozo sela ngo promotion ba o ba kochite bokota tolia bio na bio kuna bio na bio guna gubo kota to consommer film na biso kotala bandeko na ngama makambo tozo mona mama Teresa aza mama. Est-ce que mama Teresa azo éduqué bana basi malamu bien mabe kotala makambo mama Teresa zo sala fozala kaka mama oyo ayebi na nzambe te po mama o ayebi nzambe o sala makambo te fo mona ka ba mama o bazala ka soifé d'argent fo mona ka ba mama o ba na petit ya vie ba lingi na bango vie ndeti butu ekoma te tongo ezala kaka mama Teresa nguli yo bongo na bana éducation ni ozo éduquer Linda na Michou kotala famille ya mama Teresa oka famille ya ba pit kotala mama Teresa na sila bisalu diwana peza somo sila bisalu na mama Teresa non boyebi na bino ke jier azala ka mobali ya via mais bo autoriser Michou akene kobima na papa ba Normi bandeko nanga ekesuka ndenge nini ezosala pasi na mawana somo na kacha filme oyo kotala peso Omar kuna Omar oza marié mwasi ya Omar pena vie bandeko nanga to solo la biso nyonso bana mama na live oyo omoni na vie biso basi andaku o toza ba marié o toza kana ndaku na mibali na biso quelque soit oki mobali na yo azana petit chéri ko agir bongo to longola makolo no kende tina ndaku na ye non omi kitisi ezo sopa
mwasi andako azalaka toujours mwasi oyo aza na bapriere, mwasi oyo aza na basoumise, mwasi oyo abongisaka kati na ye. Mobali okokende ake libanda lingeli oyo sheri yo mitala kati na yo. Tia mabolongo na se prier, nzambe mobali nange esika zobima, nzambe batela ye protéger mabe koma te, mupepa mabe leka te, nzambe bombe na makila na Yesu. Bande konanga mutabatela mutu na samo ye ezaka nzambe. Parce que papa kenda misala mama tikala na ndako. Mwasi yo mari tellement azalaki na petit sœur na ye na ndaku. Petit sœur na ye nanu abala te, aza na expérience moko te. Ye azoyoka kaka ndenge kaka petit sœur na lobi ke de tokende kuna na landaki na filaki yo mar na moni ba yo mar efika bakendaka. Mwasi yo mar kukutu akena kati ya nganda FM kuna eza koyinda. Akende pe kuna kokute lombe nguli mama Teresa na sila bisalu ayaya. Mwasi Omar na ndaku ne kimi ezate. Omar alobi soki oyebi singa mutamemaki o na nganda FM tengana yo tokoyoka na te. Na kolala na chambre te na kolia lisusu biloko na te. Tioko oyebisa nga vérité parce que nga mutu na bala yo. To kuma bande konanga esala pe passe kotala susu mwasi wana. Mwasi ya Omar babota bango kaka mibale na leki na ye. Siko soki ayebisi Omar ke leki na nga mutamemenga kuna leki na nga mutalakise nga ngandana eko suka ndenge nini. Bana mama bokota to consommer filme na biso eko suka ndenge nini parce que Omar aza mobali ya linda. Omar aza kosilika makasi asiliki makasi abi tioko yebisa nga vérité parce que pression en famille ya linda. Pression au linda bazo sala bande konanga eko peche o mari mtu akobela pe AVC parce que kimi ezate bande konangai bilomo boye baka linda bomona ka linda fiyo abwaka ma fiyo alata kami bomona ka alata jipe alata kola zo baby sa o mari mtu o mari balu kia ya bande konanga esala vraiment parce que tala susu Alicias azo lela mama na okoka te anorme azo kende nga na kosuka ndenge nini ana ndaku na papa nazalo kwa mutu nazana kati ya na ko expliquer mino ndeni bande konanga moi nazalo kola trop fermé ebebisa bana atame bana biso abaza poto zoki ka bozana baona ndako obimisa baona ba park te mwana chofa ko mona muso bande oganga ye moko mona muso bandi kolela ye moko mais erobimise ka libanda mwana pa azwi kimia. Ba mama to bote to pesa ke éducation na bana. Ko éduquer mwana ezaka te fo ebisa mwana kezala na ndako bimate non. Éduquer mwana tikela pe mwana espace. Ke park asakana baninga na ye erekoki azongi même nzambe moka lobi toute chose à son temps. Bande konanga. Et ça la vraiment passe na film oyo esala mawa kota via ezo sala mawa. Mais kota nguli mama Teresa ye moko FM nguli Teresa bisengo na bisengo kuna kutunde ti butu ekomate kota la pe du Bobo aza marié mais Bobo na Michou love story eza koyinda na film oyo kota la pe du che kuna du cha koti na ye na kati ya sila alobi ye kaka mama leki sila kangi parce que nano abalite yalobi yalingi vraiment sila azozwa sila vraiment mwasi na futur mwasi na ye ebi sila kendo lamba sila bi enga no lamba na ngate to kolia ka kuna na FM bino bokenda ka kolia kuna bongo ko lamba te fo ebo lamba fo lamba sila banjo pesa ba raison bande kuna nga to moni na kati ya nganda kuna muntu asimbi makusa ndeko na bango ka cuisine na bango ye mutalamba ka bango nyonso wana balamba ka te basala ka musala te eloko te bango kaka bisengwe elobi nango prof Dadi Kitambala Kinshasa bilengie bana mama filme oyo eza somo tozaka na 4e épisode non tokomi kuta ta na 5e te eza pe retard te soki pe na notala kite landa ngo na premier épisode faut comprendre bien comprendre très bien que quand même cuisine Yannick nde nazo sola na bino bande konanga nazo pesa mbote na nga na shemboyo tifi na moni mama mboyo
Namoni maman Aimé Mundibu, maman Rebecca, maman Elodie, maman Dawa. En tout cas, merci beaucoup. Tous continuer live na biso. Bokota ba jamais mata s'il vous plaît. Boy ba ça ba j'aime et que ça la bien ba la maman. Ba kuka si la bisal bande kwa cuisine yani kitifi ba kuka bocha ba j'aime. Tous continuer live na biso. Bande ko nga eza somo na kacha filme wana. Filme wana eza somo eza makambo ka vraiment mama na makambo. Tout le monde est Gatibi azawane. Gatibi azandeko ya Gatibi azandeko ya duche. Bande konanga esuka wapi. Mishu pe kuna biya krake ne bobo. Fo bobo ala ki se enda kuna ezalaka wapi. Bobo pe ase maska. Njoka ne bobo azane Maria azana mwasi ne enda kubande konanga filmo eza makambu. Oka vraiment mama na makambu na kacha filmo a tempête oyo. Toye bate bande konanga ekesuka ndenge nini bande konanga. Nazo yoka na mawa nde na osa live kotala mama via mwasi atonda njoto. Moi si kitoko bongo mais maman via komika na ba foulard na mutu lokola ba maser bande konanga kotala adisias non mi kutu déjà kei na abandonné lembi bande konanga tala kaka papa ba lisias papa ba normi akomolata ba vet ayaya mama Thérèse oza somo mama Thérèse nguli balati si papa ba normi ba vet lokola bébé bandeko na ngai balobi hier fali na ba vet ko lambe etachete eza somo tendresse bazo pesa hier kuna nazo ebate tendresse wana bakale wana est-ce que mama via na ndaku ne asala rangote parce que kotala ka mama via mobali aganga kaganga oka papa ba benga lion. Moi ça zatane moteur koloba devant mobile ceux qui mobile abi kaka bongo ndenga lobby bande konanga esa la vraiment passe na mawa esa la passe na mawa bana mama esa la passe na mawa bande konanga nzambe asunga famille ya mama via amoni kaka mama via ndenga kende kuna babi mama via meli ekomi problème azo gange la mama via bana mama nzambe asunga bokota to consommer film na biso nazo balancer siko bino mo bomo na nganda ya FM bomo na FM makambo aussi la bisalo asali kuna na mama nguli te boyebi ko jouer bravo na bandeko nyoso bata théâtre na biso obozo jouer na film à tempête équipe ma SB bravo. Bon continuer toujours nzamba lola apambola bino abakisa susu ebele bandeko nanga obozaki na ligne na live na biso tokomi na biso na suka ona memela kibino ezakaka oyo esa la passe na mawa to ebite mama Teresa ekesukele ndenge nini na bana ye parce que tout le monde a famille na baza soifé d'argent ekesuka ndenge nini Nzambe asunga bango ba comprendre Nzambe et que ça la famille ana bien. Nangamu ya mama via. Alicia sa kokende ou bien kokende te. Parce que to moni normi akei. Alicia sa kotika la to yeba pete. Nzambe asunga mama via. Na ba couple ata papa ganga kaya mais mon faut que zora tant dialogue na mobile no mama via. Ezaka te mobile ganga mo ata gangi vandi si papa vanda to solo la. Vanda to sola trop c'est trop faut que solo la ka eloko eleki dialogue na ba couple ezate bandeko na ngai faut que soit ka tanko sola na mobile na yo faut que soit ka tanko sola na bana boko comprendre boko miyeba na bien mama via zo banga tala papa kuna bébé vieji ya mobile ya mishu tala mishu ndenga zo manipuler papa ba normi oza wapi okoto akotala papa ndenga komi bébé beba mukolo ka gros bébé Nzambe vraiment asunga bandeko nanga tellement film ezelengi na oti balancer bino mo bolanda ba image bino mo bo comprendre ngande FM de makambu na lela bino ya trop bandeko ngai nyonso bokota ki na live ya lelo o bokokota après Nzamba lola apambula bino bokota bo consommer film na biso ekosala bien baba kuku nyonso asila bisal bandeko cuisine ya Niki TV je vous love ba vrai ba abonner na nga tout le temps na lobaka je vous love na lela bino ya trop sans oublier chez la famille na kati ya Genève restaurant Aurélie Moke na kati ya Paris
Sans oublier Irma Okenge na kati ya Italie, na moni lisusu Papa Ngunda yende makambu. En tout cas, beaucoup tato consommer film na biso ekosala bien makasi toto mama na Noah. Beaucoup ta mama Rebecca en tout cas ekosala bien makasi bandi konanga. To consommer film na biso na lela bino a trop émission na biso et suki bozala kaka branché bozala ligne poto komemela bino su ya kitoko a kitoko. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine, bye. Tango banguna bakoluka ngai, yondo bomba kangai, tango banguna bakolanda